Ale kumanga motema moto yaya. Buyo kaka Kisasa Nabiso Il l'équipe partout KNB Kinshasa Nabiso Qui ne l'équipe partout Kisasa et l'équipe partout mais comme les abîmes pardon Jima c'est la raté il y en a bien yo ah Jima Mukende où là Bana kin que bana jago zapper so kuta nango KNB Téléma KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zapper te so kuta nango check au Vandi. Mbote chers téléspectateurs et c'est un kutana bien lisusu moko lelo pona ko présenter bino magazine bolingaka mingi magazine KNB. 19 ans après KNB sonné bakino ba sa biso souvenir nini bazo garder pour na entrée AFDEL le 17 mai 1997. Entrée à AFDEL, écoutez, on a à 12e rythme, je me dirigeais vers Kingabwa, Izam. C'est là où j'avais vu camion Mounene, na soldats, la AFDEL, na Kovadis, Bakoti wana ko Kobimisa élément à garde civile bazaki wana à l'époque. Écoutez l'angaï, nabimaki na utaki ville nazo zonga. Écoutez l'angaï, je crois bien, je me trouvais entre Ngringir et bien Kassavo. On a entré wana, sentiment l'angaï est mitigé. Mitigé dans le sens que batu musu ba sepelaki, to sepelaki mais ezaki pe ba moment moko difficile. Ezaki ba moment ya nzala. On a dit même casser les meubles, même pour la Rolambela. Donc, ma sentiment est un peu mitigé. Il y a qui difficile, il y a qui très difficile. Et tout le monde qui lobby dans le entrée en fidèle, écoutez, à Lubumbashi. À l'époque, on était étudiant à l'université de Lubumbashi. Écoutez, en fidèle, Kotaki. Il était un Kotaki, il y avait un peu de secousses parce que moi, pression à travers la population dans la mesure où force à sécurité qu'il va au contact. Vous avez une force en présence armée régulière où il y a un feu président Mobutu. Et par rapport à l'Ango, bon, on est obligé de m'adapter à la situation. Mais tu es dans Kobanga, tu es dans Somo. Mais après, bon, tu es dans Koti, tu es dans Kimia. Tu es dans Kimia, tu es adapté. Je vais adapter à un nouveau régime. Je suis à Équateur, na Bumba. Na Bumba, AFDEL les Zoya. Dans sa campagne à Padi. Pas au AFDEL les côtes. Voilà tout ça, ça qui a baloso à Padi. Et belé. Tout le monde a été allé. Parce que là, il y a des maisons, il n'y a pas à. Donc, garé baloso, on a vu ça à niveau à Bumba. Pas après quelques temps, allé. Fait. Papa, tu kimi, tu continues à se faire. Après quelques temps, tout le monde va tout le monde va mikiso. Oh, bakadoro bakoti. Papa, tout le monde a beau. Tu es pour na kosabino maete, tu es pour na libérer bino. Ah, mon gars, tu es libérer biso toi. Tu sais peli. Après quelques temps, l'équipe a joué basoda muso ba petit ba Kinshasa par biso climatique sangani na c'était. Bateau mon gars, tu quittes pas libération. Après quelques temps, les pas na joué bateau na Kinshasa. KNB kitaki na ministère ya culture pe art pe kutana kina ba membre ya cabinet wana ba ebisa biso suite ya disparition ya ministre Banza Mukalai. C'est l'équipe partout magazine KNB tozana kati ya ministère ya culture et art to eko kutana na ba travailleurs ya ministère ya culture pe ba collaborateurs au ba travailler ensemble na excellence wa uti kotika biso monsieur Banza Mukalai to tuna bango na ba sentiment nini bazana ngo et puis bayambaki message aliwa na ye ndenge nini nazana pasi ya makasi na motema onenge ocholoba to organiser ensemble na papa Banza Mukalai ba qui ya papa Wemba. Je pense que tout ça là qui rend bien, population congolaise et CP là qui, et puis tout honora qui Papa Wemba.
Nazali na braza avant-hier, que papa Mbanza Koufi. Donc, nakataki mobile monanga kuna, nazonga ki lobby na ba 13h pour voir comment organiser ba funérailles nae, sur na biso ezali que to pesa le kumunyoso, ou ya pesa pe na ba oba kina liboso nae. Je pense qu'il a été l'une des personnes oyo a sali tout pour que papa allait la malamu, mais Kester aussi, Taboulay aussi. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de lui rendre l'ascenseur. Ngai nazali moko ya ba conseiller ya ministre oya utuko kufa na banaye na ministre banda 2012 de banda ebandeli ya mandat na eti lelo. C'est à ce titre là naza na cabinet. C'est à ce titre là kendaki po azwa ba soins na centre moko wa sur place. Mais sika kendaki ya komi kuna ba minganga ba préféré atikala na observation. Atikala na observation pendant un certain jour et que ça le samedi le jour à samedi en gros de 14h à 17h vous peut signer des documents et belé à l'état mais c'est juste après 17h 18h 19h derrière kufa donc état na s'empirer après kufa c'était comme ça. J'étais paniqué, c'était d'un sentiment de tristesse parce que nous avons perdu un grand, de la culture, un maître à penser et un père politique. Alors, donc nous étions touchés de son décès. Papa encadré biso bana expertise na biso na niveau ya musique na niveau ya culture en général mais lelo kozala pemeni ya baoba lokola pauvre excellence Banza Mukalai les abongo souci munene parce qu'on a appris beaucoup de choses moni kovana na bango bat basala depuis deuxième république ti basala ba réalisation ya makasi biso bana surtout la génération wenge tous la bongo fana pembeni na andi makozwa moko ya biso atie pembeni pour azala quand même na mise à jour de l'information sur la culture en général. Il a que le roman makasi. Alors moi ce que j'ai appris de lui, il a beaucoup plus écoute. Koyoka. Pour Adaki déjà il était sans protocole, c'est comme moi. On a seulement mon angaï, on a un protocole té. Obenganga ozinga. So moninga ya teroba té. Il y a le la excellence nenga zalaki. Il recevait tout le monde. Lobika makamna yo sera monique makamna yo na sens té. Non petit, elle petit. OK. Mais ce que vous avez dans le sens à bah noter au moins on a bien un des conseillers qui nous coûte un conseiller tel pour continuer le dossier wana. Alors d'abord humilité simplicité à Rosakanate et il écoutait. N'a pas le na kangi panae koyoka. Atako muyaka moko afingisa bayaka ebele mais comment constater que bato ebele bazalaka na mauvaise perception et pas ba fille de médias yango tosale bino reportage oyo. Ça l'équipe partout le magazine à Binoka NB tozali en avenir Kasavubu précisément côté à Barumbu todo ngato tuna na ba kino ba ebisa biso ba point de vue na bango par rapport ya bango ndenge ba traitaka ba fille oyo basala kana media au mingi na mutu azalaka na préjugé na sur ba fille ya media yango le to ngaki to yoka ba point de vue na bango eza mutu na ndenge azwela makambo na ye komona mutu mususu alobi basi ya basalaka ba media baza bandumba baza boye mais selon ngai namonaka nyonso wana eza nango métier eza pe musala mutu na mutu aza na ndenge na ye éducation na ye azwa na ndenge na ye akozwela makambo na ye puisque majorité ya ba o basalaka media baza déjà ba adulte na ça c'est un baza lisusu bana mikete ke no akolanda kozala influencer non et en plus éducation oyo azwa et puis na ndenge akumbelaka makambo na ye mais de ma part namonaka ngo eza nango nde musala batunde batika kozwa likambo yango keno soki amoni par exemple na 18h na coin place moko afandi omoni bati ya ba media tala ndenge boye aza d'après tout aza nano moto basaka musala bango bien sauf que batu mususu ba fille mususu ba na media balakisa compétence na bango te donc je crois la base impression ya bato ba yekoli bien te
musala basala na TV baza na tort o ba vie privée ya mutu te mutu azoleka na TV aosala kindumba te aosala musala somoni azongenga eza po apesa valeur na musala na ye wala ngana na bandeko basala pe na média ba ndumba te mais ba mingengisaka po valeur ya plateau musala ne sengi ndengwala pour na ngai ba fi ya média na zo bango neti ba responsable ba journaliste neti ba tunyonso bon kindumba normalement ils partout moi c'est pas te kana zandu bazaka bandumba o basaka dona ba misale belé ezaka caractère ya mutu comportement ya mutu ezala ba fi musu ba journaliste bazo fingisa baninga na ba mususu or ba mususu basala musala wana te ezaka mutu na vana na ndako ngaso na ke musala na osala ngo pona boy mais bazo fingisa baninga mususu or ke bangone surtout baza ndenge moko te tenga na opesa bato yo bazwa bangone so ndenge moko bazwa ta ya ko découvrir bato po mutu mususu abima na ndako na ye aye kosala musala ndenge mutu nyoso akenda soit koteka soit na bureau des années bateau bazoya baza du domaine te bayaka na musala ngo bazo bebisela bango réputation na bango mais bango so baza ndenge moko te bo tu wana kolanda ndenge ba kino balobi vraiment na micro na biso ya KNB alors biso pe na KNB to koloba kaka que au contraire faut encourager ba fille au basala na média parce que ko leka pe na télé pe ko sala musala wana ezalaka facile te ko mingi babandaka na ba rédaction babandaka na misala belé a constituer sujet na ye azlandi yango abongisi yango po a rendre yango na miso ya bato vraiment c'est pas facile ba o pe bazali ko sala musala ba o malamu te po ba luka ba fingisa ka baninga vraiment to ko yebisa bino momeka ko changer momeka un peu ko se comporter malamu po fingisa ka musala ya média te Kinshasa et l'équipe partout. Lelo KNB tokitaki na école o organizaka ba cours ya sciences de l'information et de la communication ba yebisa biso ndenge nini ba organizaka ba faculté na bango yango Julie Biuma kitaki na ULK IFASIC pe Bel Campus. Ça et l'équipe partout le magazine abino tambola qui na ba école oyo ba formaka ba étudiants na sciences de l'information de la communication pour na koyeba quel type de professionnel ba formaka pour na ko répondre na besoin sur le marché. Nazali chef de travaux Ndomba Naza chef de travaux na faculté SSPA département RI. Bon awa communication eza na faculté SSPA donc sciences sociales politiques et administratives. Pour na cette faculté awa na Bel Campus organisera deux départements. Département RI, na département SIC donc sciences de l'information et communication. Et awa toza plus to forma plus ba communicologue. Donc yango moni mingi net na awa toza plus na département to benga yango département ya communication enfin ils ont la spécialisation en communication des organisations. Ou quand on dit organisation, tout ça peut se focaliser sur les entreprises, les institutions. Voilà. Communicologue, Azana, il peut notre format plus sur communicologue dans le sens il y a expert dans le cadre d'entreprise. Mais un journaliste, il est plus limité aux médias. Voilà. Mais l'année prochaine, on va faire en sorte que tous la faculté Nabiso, tous la communication sociale dans ce département, on pourra bien sûr former les journalistes. Tous à peine la faculté des sciences sociales, on a un département de communication sociale. Bon, au département de communication sociale, les a composé dans orientation mi-balai. Tous à la communication des organisations, tous à la journalisme. Mais le journalisme est éclaté en go depuis, je crois, 4 ans, 5 ans, est éclaté en go en deux. Tout le journalisme politique intérieur et puis journalisme politique extérieur. Tout ça qu'on formé trois catégories maintenant. Il y a des catégories de journalistes. Moi, quand ils appellent le journalisme politique intérieur, moi, c'est parce qu'il fait ça le journalisme politique extérieur. Et puis, tout ça, il y a des communicologues des organisations ou des entreprises. Bon, on a besoin de préciser, parce que depuis longtemps, nous suivons cette cacophonie par rapport à la sémantique. Hein, c'est-à-dire concept wana communicologue, il y a beaucoup de confusion ici. Nous devons retenir d'abord que communicologue azali, hein, journaliste pas un communicologue. Vous comprenez? Et ça des orientation na kati ya museza ko se différencier. Pour journaliste aza peut apprendre communication na cursus naie, mais aza plutôt na objectif aza kolanda. Ya aza siko community mopandi sango, soit na makambetali mbo na kati ya mboka ou bien mopandisa na makambetali libanda ya mboka. Et puis ba oyo
bazali pe kotala net fonctionnement ya ba entreprise na biso na kati ya mboka bazali pe donc ezali na niveau ya mosala nde différence ezali mais bango tout baza ba communicologue mwana na biso soko akoti ya première année deuxième année na troisième année ntango azali kosilisa azali nanu journaliste reporter babenyango en tronc commun bango nyonso bakoyekola nanu et puis ntango bakoforme ye na nani apoza journaliste reporter tozali kopesa ye un certain nombre d'éléments de base oyo ekoki kopermettre ye soki alingi asala science de l'information soki alingi asala kaka seulement science ya communication po mibale nyonso mibale ezali na bokeseni bato mingi bamona kaka nake kosala communication mais communication na information ezali ndenge moko te information ezali kokende mingi na moto oyo aza kokende kozwa mayele ou bien makambo eza koleka zingazinga na ye akamata atia yango apesa yango forme oyo moto oyo asalaka journalisme te aza na milieu te ayi kozwa yango mpo akonsome yango ezala makambo ya koleka na monde ya football journaliste akokende azwi information wana akosala ye nde moto akomema yango mpo moto azali mosika à travers technique ezali moto akoka kozwa yango soit asali yango na presse écrite soit asali yango na radio balelo ya limingi lelo mpe internet ekomi yango wana komona journaliste na baye bakosala multimédia epai na biso bango nyonso bali na science ya information mpo bango bazali bato bakozwa makambo mpona kopesa yango bakokabola mayele wana na bato mpo bato nyonso bayeba mais forme ya kopesa yango na bato ekeseni moto aza na multimédia tolobi multimédia akoki kosala mpe journalisme mais kosala journalisme yango akoleka koutilize eloko toyobenga lelo par exemple informatique département ya communication ezali esika toya koprépare bato mpo omoni moto esika afandi na milieu nini nalobi ya famille nalobi na bacompagnie nalobi na mangomba il faut qu'organiser eloko babengi communication ezali ndenge nini ngai na yo tokoki kokabola mayele tokoki kokabola eloko toza nango na moto ndenge nini naye kokende lelo nakende kosolola na bamama oyo basalaka bilanga soki baya na posa nakende koyebisa bango ndenge nini basalaka posa na mosala epesa bambuma ya malamu il faut nayeba eloko babengi communication nakende koloba na bamama wana ndenge moko te ntango nakosola na baprofesseur ya université obe ntango nakosola na bato bakoteka biloko na wenze bolandi ndenge bango moko bapesi baexplication na micro na biso ya KNB mais biso tokosenga vu la divergence oyo toconstate en terme ya baformation et puis ya type ya baprofessionnel oyo différents établissements ezali koforme soki séminaire moko ekoki kosalama oyo ekosangisa bainstitut nyonso ya science de l'information et de la communication Kinshasa et l'équipe partout. Merci Action de grâce pour le lancement et marathon et ça le 14 mai à centre Nindongue et comment maki na Monseigneur Mosengo. Kinshasa et l'équipe partout le lot magazine na bino KNB tozali awa na centre Lindonge to ko assister na messe et action de grâce ya marathon 2016 et longo na tata cardinal Mosengo Pasinya marathon oyo ezali mbangu ya boyambi et longo na maman Maria poto koma epai ya Yezu na thème na bango ya ngolu ya Nzambe ezali na sukate bolanda messe pe maloba nini tata cardinal abombela kibiso pona mbula oyo pona marathon 2016. Message oyo ko pesa na bandeko banso oyo ba kolanda biso na nzela ya bino ezali te marathon ya biso esi bandi marathon ezali penza activité monene oyo Radio Maria ko bongisa na tinate to mema évangile ya mokonzi na biso Yesu Kristo na Congo mobimba pe na mokili mobimba. So penza tolingi ko pesa merci mingi na tata cardinal ndenge andimaki ko sambela messe oyo ya lancement ya marathon. Lelo ezali bongo lancement officiel ya marathon ezali kotambola elongo na mama Maria
mpona koluka bamoyen oyo kosunga biso mpo te Radio Maria epanzala na kati ya Congo mobimba. Biso na kani mbe tokoyebisa bino bo retenir que Radio Maria ezali sango malamu mpona mutu nyonso. Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique moko boliara mingi na kenbe rubrique selfie kanga photo buka kingo peseka moke. Bon continuez toujours kotinda ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso. Kenbe dega. Maman maboti nyonso aza na droit ya ko défendre mwana na ye mais to comment komona ngo ekoma exagération. Ba mama misusu atako mwana na ye asali mabe okomona kaka zo défendre. Partout magazine Kenbe toza na commune ya Kalamu précisément na avenue du Stade toyeko kutana na ba kinoa totu na bango un peu comportement o ba mama mingi bazala nango na ba quartier okomona moni mwana muninga surtout bana basi okoka mwana azaka mwana mabe alataka mabe mwana yaza donc apesi ba qualification nyonso kotonga tonga bana baninga pendant que ye baza na bana moko tout ce pour tali bien mituna bango esala raté baza plus que même ba oyo azotonga mais ya tonga kaka oya baninga ya ye protégera. Et on doit continuer à Kinoa. Pourquoi est-ce que Basala Rabongo? Mon Libanda a dénoncé moi, ni ma bé a reproché à yé, même à mon Libanda. Mais si arrivé maman Moko, ma bé n'a qu'une alu barata di Maralibanda pour la bala baninga, dans l'esprit démoniaque, Ali, maman wa Kangarabala baninga, babala te, François qui ne libosote bazabajar, maman bongo. À quartier, maman Moussa Bongo. Mais tant que je suis maman, Bazana Bizel, ma bé, quoi, mon Muninga, Yazumuna Kamabé, mon Muninga. Ma bé, mon Azobomba. Sabe nga dibanda kotonga bana baninga kofinga mwana wa mwasi ya ndumba mwana ndozo mona ya sala ka boye mwana ya sala ka boye eza bien te tango zo mama bena ya mwana zo msabe bana baninga oza mama mabe bizaleli wana eza bizaleli mabe malamu pesa mwana conseil so mwana na problème mwana ya ka moni bozo sala eza mabe bozo sala eza mabe wana ozala bien mwana mninga lokwa mwana lelo peso okwe mwana kamta rolokota mais au moins maman la plupart maman la mingi ba tonga bala baninga pe bala bombe ba progresser te après si bala bombe so lande bandumba au moins to wotsa musapina mwa mninga ezongela yo to wotsa musapi moni o ezongeli yo yo bala bala baninga yo mo bana so landeli ana mwana mwa so akoma université te mwana moko luka kabima to wa ki ete kateke adebuye vina eta mamba vina yo ko via mwana mninga so mwana abima ne tongo na msaka na no te ka mo ba sachet na e ye bifia ninga bi marathon akenda osa ndumba na mona kiebo le so mona ano yete mobete lisolo ya vie mona muninga ondi okutana e omona kana e iwo mukuse le biso moka ana kinde to momona lokola ezelo mwa munene to mwana lati lo kama beto boite lo kama mukuse ba pe okolata koleza te kenyo so emona la te so za mwana yoza mama moboti obenga mwana mwana nga eloko lati bona sepete so mama polo mwa mleto chemise moko olati ezipa wona koso kopesa mwa sozo tonga mwana muningo osungete mais yo bana baningo mwa peso bila baba ya yo kutu bana msumu tapekisa kala ati bolandi ndenge bakino ba réagir na micro ya KNB alors conseil peut to kopesa na ba maman nyonso ya songi ovanda no kana kwa moboye po otonga bana baninga en tout cas eza bien te parce que tant ba bengi yo maman oza wana pona ko éduquer nde bana so moni mwana moninga se comportaka bien te to alataka mabe to ba gisement na ya sala rezaka bien te na quartier benga e conseiller parce que yo tango zotonga pe bana batu bongo yeba ke yo oyeba na quartier musano songi yo poza na kombo nde yo tonga batu yeba ke ba pesa pe kombo alors eza pe soni pona bana na bazana mama mo boye ya bien te oyo abimsaka mabe bana batu ya ye akuvaka il faut que ozalaka juste soko moni bana ba osa mabe pesa conseil soko za mwana malamu akoyoka na ye Kinshasa et l'équipe partout. ezalaki lokola lisolo mais lelo komi réalité avant centre rwandais Ernest Sugira akomaki mokola lobby na compte avec club Kinshasa l'équipe partout, le lot aux la grande hôtel de Kinshasa et pas Iwa plutôt quoi assister à l'arrivée. Avant centre rwandais Sugira au ASV club a sollicité qui pour renforcer bango. A comment il lobby na Kinshasa yango KNB za a na grand hôtel pour na la Kisabino yendenge a comment qui et puis intégration au sein de la famille vert noir. Les supporters va faire confiance dans la direction avec le club. Le général-major Ami Sukumba Gabriel. Il y a certaines choses,
Mais nous faisons le travail en silence. Comment tout ça diriger Bani. On n'a jamais abandonné chemin à neuf et à Rwanda. Et puis, il laissait faire le choix. Tout qui a coach Nabiso na Bosso. Il est moral de passé, c'est lui le responsable technique. C'est lui le premier papa yaba joueur Rwanda. Le résultat est là, les joueurs effectivement arrivés. Bolandi arrivé avant centre rwandais Sugira Oya qui sollicité na ASV Club. Kokoma na aéroport Yandili ti a un grand hôtel et pas wapi azali logé. Ba dirigeant ya ASV Club bazo senga kaka na ba supporter ba continuer ko pesa bango confiance pour maramba minene et zo continuer ko ya Kinshasa et l'équipe partout. Donc comme na suka ya présentation ya magazine Kanda Mokolelo na ki na senga ko présentant ko na bino. Soki bolingi bola tabakutira solo adresse c'est ebana na avenue et la numéro 21 na commune à Kasavubu na maison d'Orcas Confection et pas Mukolo Sizo Mami d'Orcas Kinshasa et l'équipe partout.